ekozala ya nani tindika Kamwasi Tshilombo, le conseiller autoproclamé sans ordonnance, sans salaire, non code du chef de l'État, le conseiller indépendant Kamwasi Tshilombo a pesibino bambote belé et ba bon dimanche na mabota na bino nyonso et pai wapi bozali kolanda Kamwasi Tshilombo, autrement dit Papi Kamwasi Molobeli. Chers internautes, bienvenue. Émission Yalelo est une émission très spéciale. Comme d'habitude, le Bakabana, le Toula Monasuku. Benu Lusala, Rana Salon, Musande, le Landa Kibeni, Mpangi Benu, Kamwasi Tshilombo, Tindika Télévision. Chers internautes, les torchons brûlent. Nini Kaboli frère Martin na Adolo Fino. Boyebi ke Adolo na frère Martin bakabwani. Likolo ya $500,000 et outi wapi dans cette émission. Chers internautes, Fachi Beton Fumuwadi Tunga a 3 jours consécutifs de travail. Na Burundi, boko tela ba image, accueil, ba Congolais, ba zanga mboka te, ba mususu ba uti na Goma na Est, ba ke Burundi uniquement pour na koyamba, mokonza mboka 21 coups de canon pour na esengo, y a invité de marque Fachi Beton na Burundi dans cette émission. Ba troupe ougandaise Bazako Zonga na bango kalamingite na Uganda dans cette émission. Chers internautes, ba motard, topé ba motocycliste. Oyo basala ka côté ya Wileri, bazo kana ba policier, ba ko kata bango machette pour tracasser leki. Chers internautes, bomoni mbale beta mina katanga o bakatange basangani nga na yebi teke bakatange baki na problème mais na yebi sibino esika bato yango basangani ke baki na problème mwasi moko abeti katange mbata mwana mwasi ya humilié mibale nyonso ya katanga gifle na miso ya bato ba image dans cette émission. Et enfin Augustin Kabouya Mwana Boute AK70, celui qui gère au quotidien le parti au pouvoir, a unifié parti. Oh Wankenda, oh Shabani, oh Peter, oh Nani, ba oyo nyonso boyoka kana bachaka oh lumbe, oh Esimbate, oh Kabouya lobi, abengi bango baya, na bengi bino boya ye, na bengi bino boya, basangani, bavandi esika moko, l'union fait la force, Kintwali qui va ngolo pour l'intérêt à parti, parce que objectif de l'année 2023, majorité n'a parlé. Émission et bandit, chers internautes, vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Nini salami entre frère Martin na Adolofino. Ate. Tokobeta li solo osima. Tokobeta mo sima. Tala. Monde doit changer. Est-ce que vous allez comprendre? Est-ce que vous avez appris que Baouto nommé un président africain, un Sénégalais, dans le gouvernement ya Sikaya Macron? Est-ce que Boyoki, que Mali, na France, comme Syrie? Est-ce que Boyoki, ba Malien, ba cédé mboka na bango na ba russe? Est-ce que boyebi
avant Europe, Amérique, babani ko perdre Afrique. Boyebi, mon peuple bani ko kende côté kuna. Russie, Corée, Chine. Botala kaba signe du temps. Yabamoni Macron ziki zunguzungu a nommé un Sénégalais na gouvernement na ya sika. Nana tindi. Oyo ba comprendre, ba initier, ba comprendre. Nenga makabelo changer. Monde est changé. Ba terme wana ozaki, oh les occidentaux, et vous allez société, kalamingiti. Toko lo sola mo malembe. Entre temps, avant que na solo ya frère Martin na Adolofino Botala nanu ndenge ba yambi chef de l'État, a travaillé à 3 jours, a koma ikuna hier, a kozonga na Kinshasa lundi. Donc après-demain. Botala nanu ambiance et ça la plaisir na bande konyonso ya RDC nao balingaka Fachi nao balingaka été pour le président ya bangotu. Donc c'était juste après avoir fêté anniversaire na maman Waye, maman Marthe Kassalu, oyo ki bongo motema ya Sphinx, oyo accompagné Tshisekedi wa Mulumba na bitu mama Kasi. Après anniversaire ya maman, le chef de l'État ake Burundi. Boyo ka commentaire ezali ya presse présidentielle na ba image ngai ka mwasi na diffuser kaka. Total la bokonzi mboka, total na congolais, n'est-ce pas que ya mafachi na nzoto. Fachi pe courant. Bota ba image hein. Donc mon continent explique rapusana ayamba bango. Fachi, on n'aime pas les pays comme ça. Botala et puis tozonga pona continuité ya tindika dominical. Regardez. Nabi Kinshasa na bino komi pombolo botala soki mbule beti toza suzu na komi na kitoko te ata gombe ona karatoka. Samedi 21 mai, la vie s'est arrêtée net dans la ville de Bujumbura, capitale du Burundi. Les grandes artères menant à l'aéroport Melchior Ndadaye, qui étaient toutes parées aux couleurs des drapeaux de la République démocratique du Congo et du Burundi, ont accueilli un monde fou. Des milliers des habitants de Bujumbura, mobilisés, congolais comme burundais, étaient amassés le long des carrefours pour accueillir en toute fraternité le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite officielle de 72 heures en terre burundaise, sur invitation de son homologue, le général-major Évariste Ndayishimiye. 17 heures heure locale, l'avion transportant le président de la République atterrit à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, l'ambassadeur Albert Shingiro et plusieurs autres officiers de la police et de l'armée de ce pays hôte. Le rythme du tambour et du folklore burundais a agrémenté cette cérémonie d'accueil sur le tarmac de l'aéroport. Et pendant quelques minutes, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un bref entretien avec le ministre Albert Shingiro au salon d'honneur de l'aéroport. Difficile pour le cortège d'entamer son parcours vers le palais présidentiel, la communauté congolaise venue de la province voisine du Sud Kivu a tenu mordicus à communier avec son président.
C'est au palais présidentiel Ntare House que le chef de l'État congolais a été accueilli par son homologue Évariste Ndayishimiye par des chaudes accolades qui en disent long sur l'excellence des relations de fraternité qui caractérisent les deux pays partageant une frontière longue de quelques 256 km. 21 vibrants coups de canon sont tirés en signe de respect et de haute considération à son invité de marque. Comme c'est de coutume ici au passage d'un invité de marque, 2 manguiers sont plantés par les 2 chefs d'État, un rituel symbolisant le rapprochement des 2 nations sœurs. Il s'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de près d'1 heure entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye, à l'issue duquel le président congolais s'est adressé à la presse. Avant de dévoiler l'agenda de ces 3 jours en terre burundaise, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son homologue pour l'invitation, mais surtout pour la chaleur humaine dont a fait montre la population hospitalière de Buja. Je suis animé d'une grande joie aujourd'hui de fouler pour la 2e fois le sol de ce pays. Aujourd'hui, je reviens ici pour passer plus de temps auprès de mon frère Ndayishimiye pour connaître davantage ce pays et son peuple, que je remercie pour l'accueil chaleureux qu'il m'a témoigné, ainsi qu'à ma délégation. Je viens ici pour discuter de grandes choses qui vont dans le sens des intérêts de nos 2 pays, de nos 2 peuples, qui doivent davantage se rapprocher et qui doivent développer des projets communs. Dans la soirée, le couple présidentiel et toute la délégation qui l'accompagne ont été conviés à un banquet offert par le président burundais. Voilà, nous sommes de retour, chers internautes. Et on a profité de l'occasion, on a dit que déjà, mokonzi ya mboka azwi makanisi ya kozongisa ba troupe oyo bayaki ya Uganda oyo ngape na bangaki et kozala non kozonga komi conditionné et komi makama mabele et komi soki ndenge nini. Mais la moni e kosalama dans le calme, je crois, entendement chef de l'État oyo azelaki vraiment na ba troupe wana ougandaise, peut-être amoni yango penza te ezaka lisolo ya ba Ougandais bazonga epa na bango. Chers internautes, nakoyebisa bino ke nakopesa pe conseil rapidement avant que na lisolo ya frère Martin, nakopesa conseil na basali na Nzambe. Boyoki makambo ya Marcelo na Miye ezopesa soni ya kosakana te, mais bossa la paix, attention. Tobandaki awa na église catholique. Église catholique et yokuta na église ya kala ya ancêtre ezalaki batoza kotunduka bangunza banani. Baye bakosi bango. Bapesi bango Bible, bapesi bango bikeka Jésus. Ti nzoka bayelaki ba minere bomoni ndenge église catholique na protestante bazwaki en plein baza kokende to komis na église awa de réveil et yepe et bomi mwandango église de nani ba catholique na ba missioni bazui en plein bazui balar, mais c'est quoi le comportement na bino ba pasteur ba fidèle baza bazobati bazo tika bino bozo sala ba kindumba ba bêtise ba escroquerie baza komona bomona ba fidèle na bino ba yumati osali bêtise lobi ba yeka église bon détourner bambongo lobi ba yesu l'église bon mona bango bazo baté mukolo parole mususu ko ya ko convaincre batu boko tika la vidéo 45 donc église comme une vidéo 45 donc vidinique batu bakimi. Je vous dis sincèrement kaka makambo basi bases lokola bana mike ba audio bimi ba vidéo ya mitakala bimi ba mususu kuna vaseline sokoti donc vraiment bozo ba pasteur ya ndenge nini et ba musicien chrétien presque tout ba monaki ba yemba ka batelo ba campagne ba benda ka ba ni konde belé biso ka ko yemba ka bo talatina ngani na kolo yetu rien bango tout
bakomi bapasteur. Bamusicien chrétien presque tout bakomi bapasteur, baapôtre, baévangéliste, tout ça. Bandimi bafidèle na bino baza bazoba te. Bazomona makambo za kosala. Lobi bokoluka bango. Nayebisi bino vérité. Bokanga na makambo ngana lobaka. Lobi l'église de réveil oyo comme le ba pevalo. Ata opotongi banda kwa danger, mais bomona batono ya susute. Parce que bino moko baza sincère aux ala exemple na l'église na bino. Nenzi mwanka, mawatro qui a dit beni. De chaque jour, ba Dieu bimi, pasteur Mie, ba Dieu bimi, Marcelo nakati mwasi. Ba Dieu bimi, mitakala, bimi, boyena boye Rajabu, soki dini. Kaka boye tous les jours. Donc biso bazoba na bino. Toke na église, lino bananzambe bopesi mukongo video ebimi. Boke robi, parole de Dieu bosoki boye audio ebimi. Finalement, na bino toke na kosambela. Et là, qui parenthèse, na fongoli na kangi. Chers internautes, ni des collègues entre frère Martin na Adolofino. Boy, ba mouvement ça la Nicolas n'a pas du peuple. Bisso à l'époque, IDPS. Et ça là qui lilo, baka tisega de ce qu'on appelle ça mot d'ordre, batuna balabal. Mot d'ordre, ville morte. Oh, yo comme il y a cop. Selon information, ils au temps de la chaîne internaute, vieux Sayo, comme la déclaration politique matin, midi, soir. Ancien ministre. Il y a un mouton qui n'a qu'un kati, il n'y a pas un Rambo, il y a Chine, aux 500 000 balles. Tant que 500 000 balles, chers internautes, c'était lié pour nous foutre les journalistes, ceux qui sont combattants, ceux qui sont accompagnés par mon habitumbawana. Nous avons dit que c'est gratuit, nous avons conscience. Oh, il y a comme business. Viens Sayo, Azumbongo, a comme dans Zera Bino, tu as mis 4 là, parce que si pour on appelle frère Martin, la frère, a compliqué là. Viens Sayo, mi 4 li, 150 000 balles à la Palestine. Azu 350 balles, 1000 balles à Memi, et pas ya frère Martin. Après, on explique que bon, frère Martin a la carte de la part, dans le monde de fils que parce que ngana uti na risque banini na bendi déjà yo pe longola wa yo tota to kabla ndengeni frère Martin fâché petit dit mais la petite autorisation aux de la part la carte de discussion batala mutupe envoyé spécial ya Dolofino ya raté aye akuti kuna petit kaboyete yo fallait pas oser chers internautes et comme les Kamouya va petit to coopérer bon sikoyo mutu ya dolo pe aye faut ba libérer de la part na ye batinde la ye enta mutu ya dolo abendani azu chomokila asali bengali abengi nani adolo abi adolo finu tale sema na uti lisolo zali boye sika na osola kutu sika na zalia na hôtel oui na hôtel antenne vraiment Adolo, asiba déjà là. Adolo, on va parler de la bombe. Chaque fin du mois, on va foutre à moi de la part et ça le rappelle à vivre. Mais il y a des gens qui ont des solo kobi makaka. Entre-temps, Adolo, on dit que les gens fois pour se permettre la fatigue, ata bungu mesre na gungu akoma. Vous avez un temps, atimbele ke na ngana kokotsa mutu na makambo te ekosaliri nga cop na ngai kofuare adola bisi mutu na yewana ko simba kutu likonda wana ti tama sisi ko solola no ko sali Venezuela fara sona frère matatu ni bon qu'est-ce qu'Adolo a dit moi de la part de la kiawa déjà vieux Sayo entraîneur là-bas ya terrain me fait kuna azu déjà o yaye ngapa na okata o yanga Adolo pas à partir na ye un temps les misères à l'obino, n'a de la MCNA, n'a simba la route, bo gérer, bo sala makamna nege na bino. Non! Très! Au bololé di! Et ça l'a raboyé, c'est que a retrahi di biso. Un temps, frère Martin a développé un bena, ba kabola, ceux qui m'ont mis les boutiques là, ba le kaba pesa ba journaliste, ceux qui va 50 pour recouvrir.
jour où ça l'événement. Voilà, chers internautes, politique, opposition actuelle, ndenge zotambola. Boye bisanga, opposition boye, c'est ça la vie. Opposition boye, c'est la vie. Ni opposition boye, comment vous comptez nango? Voilà l'objet, motif. Il y a séparation entre Adolfino et frère Martin. Chers internautes, naebisaki bino o réconciliation na Katanga. Nga naebisi bino ma réconciliation na nayebi na ngangoti. Nayebi ke mo boulot dakite na Katanga. Les années de réconciliation entre les étrangers. Oyo bazala bavana na Katanga. Oyo bakatange bazongi sima ba bimisi bango lokola ba vrai Katange. Ezamawa. Donc de vrais Katange bazongi sima. Bazui Katanga ba pesa on elonga batu mususu. Lobi boko wanga na bango, to boko wanga na bango ti. Ba Dada, ba Moïse, ba kon ba Katange, de vrais Katange. Bazongi sima ba abandonner Katanga ba pesa on maboko ba étranger. Il y a un conflit ba étranger. Ba kebe ko beta bale bomoni. Katanga ezokende mabe. Katanga ezokende réputation mabe. Tie comme basi ba beta mibali bambata. Bomoni. Donc moi si a beti mubali mbata na Katanga. Pe mutanga sengina merci. Aksanti mina yena. Wende muzuri di, wende muzuri. Bota la image. Nabi Kinshasa na bino komi pombolo. Bota la soki mbule beti. Toza suzu na komi na kitoko te. Ata Gombe wana karatoka ko Gombe. Sika ba commentaire kusoba. Tuseme vile atanika ba promettre. Unasikia? Atanika kupromettre. Au sema sema amukukula mkurukia kula hapo lipana ngapi? Ulikochize. Kwani mlifaa fete kabambi? Atukukulu. Mbona gire? Kuna tisita na nani wewe? Wende ambia Serge. Sawa, merci maman. Moi qui est bien. Wende bien, unapata sasa. Sunakula. Sunakula. Wanaorganiza kafete we. Tuseme vile atanika ba promettre. Unasikia? Atanika kupromettre. Au sema sema amukukula mkurukia kula hapo lipana ngapi? Ulikochize. Kwani mlifaa fete kabambi? Atukukulu. Mbona gire? Kuna tisita na nani wewe? Wende ambia Serge. Sawa, merci maman. Moi qui est bien. Wende bien, unapata sasa. Sunakula. Voilà eza image ezoko tambola na réseaux sociaux. Ngape na zui na lakisi pe bino. Katanga bosala très attention. Eta libino. Na kosuki sa émission pona yebisa bino ke enfin AK70 Augustin Kabuya mwana bute asangisi batu nyonso. Oyo ezalaki lokola cause. Oyo ba division. Oyo boye na boye. Bon, soki yango boya tosangana. Wankwenda yaka. Shabani yaka. Fulano yaka. Kindandi yaka. Mwana yaka. Papa yaka. Tosangana. To sauver parti. Pona unité. L'union fait la force. Kintoa de kiva nanga ngolo. Boya tosangana. Ba marche nyonso bakana ki pona CG. Na maye. Wow. Li compagnon se bakana ki pona CG. Na maya makelele. Wow. CG atikali égal à lui-même. Oh, kutu facha yambaka yete. Wana ba formon le utaka kuna. Facha yambaka yete. Tokele fule pa Marte. Na Marte kutu bazolo banate. Marte apema na yebo liko kotaka Marte makama politique na kati. Bomoni Kabuya te. Na anniversaire na Marte. Pembeni na mama. Donc eloko moko ezate chinzengu barate ba échouer. Kabuya viva. Mwana bute viva. AK70 viva. Viva Augustin Kabuya umela seko na seko j'ai reparti moka koswa. Alléluia. Émission ici la kate sili. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche na son excellence. Clin d'œil à elle. Nana Manuani na Kiumba Mulongeshi Wakalasa. Son excellence Fumubuku Océan
le professeur des universités. Maman, il y a unité, maman sociale, maman, il y a cohésion, na unité nationale. Maman, il y a bana, maman, il y a boania, maman, il y a bamanouanina nyoso, basi nyoso, ya mayele, ya Congo, bamanouanina. Émission, il y a lelo, tosuki awa lelo. Na grâce ya Nzambe nde tokutani lobi lendi pona numéro mususu ya sika. To sololaka to benganaka na biso. Botika kapete ka mwasi nde nini? Mwa eloko. Nanu na bongite. Nanu na bongite. Mwa eloko esala bien. Merci beaucoup, chers internautes. Tokutani lobby. Natikeli bino. Molimo ya Fachi Béton. Esprit ya Fachi. Etambre na bino nyonso. Esprit ya paix. Esprit ya amour du prochain. Et esprit ya amour du pays. Esprit, vision. Il y a développement pour un changement positif. Il y a République démocratique du Congo. Nabungi.